Lelo ya sikizali makayabu. Oza basorta ba makayabu ebele ebele. Oyo babenga ngo bitoyo. Ay tambumbashi. Avec qui c'est le bébé. J'en suis cool. Je me bichou et makayabu. Bichou. On est va faire je pense. Balandi émission na biso sekele ya kolamba lelo lisusu toyeli bino repas na bino o bolingaka comme d'habitude bozala jamais déçu. L'autre fois bomonaki biso na cuisine oyo dada international asalaki mipandi mélangé na fumbwa vraiment ezalaki bien tozwi ba appel ebele batu ba sepeli lokola bozo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino dada international TV tokotika bino te lelo lisusu toyeli bino repas tolobi pendant mois ya confinement au pendant mois ya corona mois to vanda boyezate donc faut to kotisaka ba repas lokwa ba pekisi ba regroupement ba pekisi ba kokutana na place to vanda boye to moni ke to sela bino ba repas au bino bolingaka lelo to ye lisusu ko découvrir moko oyo azali comédienne na bino bolingaka botalaka pe trop ye pas na recette moko préparer ki po na bino asaleli bino batu oyo bolingaka ye vraiment la na bosani te batu nyoso bosabona na Dada International TV joli label ma petite sœur motema papa ndondo bituka Raissa Sikiala ma copine hein mami qui leader ma copine hey oh vraiment na oboka nde ba ma copine na ngai ya motema do basi yo bazala ke bakota kana ya repas soki bakoti ba mi pesa ka babi moi si swazolamba motema ezala ya kokita moi si swazolamba motema ezala moto to lokwa na Nadège Kolomo azala so akoti na cuisine na ye motema ya kokita donc repas ya lelo oyo boko sepela ngo lisusu lokwa bozala ka jamais dessus to deceva ka bino te bomona ka ba repas na biso ndenge ezala ka lelo lisusu bozala jamais dessus donc bino nyonso tout bat bolandaka chaîne oyo ya Dada International TV ba gros bisous je suis la Jocelyne comme d'habitude ba kondi la femme non utilisée bomon kande naza nanu na salamate nan basimba te batusha te donc naza mwasi ya mobali na ngai na obite ke lokwa basimba te bino nyonso tout boya kala mingi te tozokota na cuisine to ke découvrir oya bino comédienne na bino lelo andimi lisusu koleka na émission oyo po alakisa bino kaka recette andimi kotika bino te à chaque fois bo découvrir ka makambo ya sika tozokota na kati to landa yo merci baye balandi ya émission na bino sekele ya kolamba kizoki ba peine na bino na repo bolandaki la fois dernière mélange ya mipandi na fumba ba pelle les cas qui trop aussi mais sous demande il y a la femme à plusieurs options de l'international tu es sous la cuisine et sika chaque fois c'est la biso makambuka ka sika donc tout ça na to ki mango maton toujours la femme à plusieurs options. Bonjour Dada International. Bonjour Jocelyne Bakondi la fille non utilisée. Toyo kutoa na kati ya cuisine na yo yo matozana yo chaud nganga chaud ayo na chaud OK nganga chaud à part ça bonio naza nanga bien malgré confinement mais Dieu fait grâce hein toujours un peu toujours OK malgré confinement ba appelle l'équipe trop na recette au sala qui va vraiment ba lelo to éviter surprise pour yo zaka comme ta surprise les amis lelo ya sikizali makayabu oza basorta ba makayabu ebele oyo babenga ngo bitoyo ay tambumbashi mingi baluba en fait je connais pas trop sur ça là mais qui est tambumbashi baluma pongo on l'a bango na pose moni pose na ngandinga zotambola ko simba bota la pose ne pisa ya mobimba pose ne pisa ya mobimba ngamo pe la banga ke tala ninga sala wow donc dans la pose on sala ngo ya okalinga normalement fait na sala ngo liboke mais je makasa te wa wenze bazokanga on sala ngo no kalinga ngo na ba oignon na ba épices
Donc nazana oignon na ngai, nazana oignon na ngai na olamba, nazana ba oignon na ngai, nazana ndembi na ngai, nazana piment vert, nazana piment vert na ngai, nazana piment vert na ngai, nazana poivron na ngai, nazana piment na rouge, nazana pena solo. Voilà. Parce que cuisine à l'élo, ça demande ça. Il y a un moment où je crois bien la cuisine où tu les cas, au moment où il y a un petit. Donc, il y a un et puis il y a un muscat, j'aime ça. Dans la cuisine à l'élo, tout le monde a ici, solo. En fait, par rapport à la cuisine, les gens ça les la mini macayab nangai. Moi déjà où il y a des années montant. Donc, quand ils ont mis penzati. Donc, quand ils ont comme moi, ils ont mon coca chaud. Aller dans salle les en sauce. Donc, sauce voilà, les causes à bonté, fait à la compagnie, na solo nangai. Vous utilisez tomate, c'est l'une des pour nous. Utiliser parce que ils a plus de en fait du genre bouillon mais bouillon thé. Puis tomate nanga ils a juste pour la makaya pour c'est nanga et écoute tomate donc ça on du genre piment, oignon, ndembi et puis c'est fini. Le lait à mélanger. Non, je ne mélange pas. Ah, le lait à mélanger. Le lait à mélanger. Ils ont secret à Kolamba, non? Tombé au gâteau de sango. Ma quand même déjà n'attaqué on a maille de. Ma quand même bon ça la pose fait ça cabite. Non, ça dépend. Oh ils ont on a la ligne. Donc on soit ça la pose aller dans sur la matembele, à ça li pose aller na ndunda, on soit ça la pose na libo, comme ça la pose na monton tabac, aux autres on a mis le long la qui la salango na makaya. Balandi a secret à Kolamba les deux à mélanger. Je ne crois pas qu'il est dans la peau déjà. Chacun a maille depuis le bina. Elle a vraiment bleu à mon boîtier. Pour ça, pour moi, il a déjà changé. Balandi a secret à Kolamba les deux amis mélangent les lots de l'international à venir se rester. Il y a makaya bubito ya sali yango para kalingi asale libiso pose on a l'activité une pose vraiment za ya des otambola na otoso nga moko na panza ngo kutute bato mshu ba panza ngo menga no panza te osala ngo ka bongo mais kota bipisi bato mshu akanisa ke non il faut panza pour la non c'est toujours comme ça soria non vous allez toujours abonné vous allez toujours connecté na Dada International TV pour makambo sikeza ba tuntu ba panza kameye ya ko panza te yo sala bongo donc ah ils a secret ya kola donc makambo sike ko za du jour au jour ezalaka yeme côté to zala na ba mama ebele et puis ba maman na recette à maman top. Balanda recette à maman top et puis ba maman kakate na bana mibali si jandongala yo ala kana sima kamera ki ala na go kasi ko makaya na parce que les gars déjà trop très na ko la jango très bien ça makaya na ngai ko déjà na ko la jango très bien là et puis la ici à mon voilà. Ça. Reste là. C'est quoi? Oh, ma fille, non. Moi, je suis la femme à plusieurs options. Hein? Donc, tu vas cacher tout. Non, dis pour l'autre pantalon, c'est pour la cuisine. Moi, ça y est, pour la cas. Jour, moi, si ça y est, on attend encore. Oui, quand même, il y a la moto. On veut profiter pour la salle. Et puis, c'est vrai. Profiter de ce qu'on a dit. On a profité pour la salle. La recette pour achat pour la service dans l'international. Ils ont la caméra pour qu'ils aient la qui sait qu'ils ont la découverte. Non, je suis maman, toi, maman malade. C'est vraiment une bonne maman. Une très très bonne maman parce que elle est beaucoup qui s'aballe pour la. Et la bisoni, les enfants de Nandaku. Pour tous les basi, ma colomo que j'ai déjà libanda. Moi que j'ai vers le mariage ici, je fais grâce. Maman, donc.
toko bala donc nanda kozaka ti wana mpona osokola bilamba papa to mpona nini kozala te wana mpo bana pe basepeli bapamonde oyo kozala nano ntina domestique te po yo moko oza te mais akozala nini na mosala mosusu nalingaka cuisine nalingaka cuisine boso na ndo olingaka cuisine te wani nayebi te en fait na ndo omona eza mosala sala bosala boye mais ozala olinga tro nini oti kokotani na cuisine e na ndo olinga esi mosala obi ozala olinga en fait nazala makasi na bilamba wana mpenza meme na ndako se na ndibisaka bilamba na soka naesangaka kosuka bilamba basingo nyonso te nana makasi na bilamba donc nalemba te luna kokaka te basali surtout soki bato balie batiki kuwa ça décourage wana okoka te mais loko oza mwasi oza mama ndakona te bana sho balie baotikaka boye yango tobunda kaka tosenga mpe kaka na banie na dada international télévision toza na besoin na bango nde mpe bango bato bazala na besoin na ngai bazala na besoin na biso ozomona bazalaka na besoin na biso donc malgré confinement tokocontinue kaka na confinement mpona esili te coronavirus kaka nano esili te mais dada international avandi te azaka na barecherche na ye azoluka kaka donc azosepelisa bino bino bato ozwaka temps ya kolanda ye na ebandeli ya bepuise na ye na nsima botuna te esala nde nini odo botalaka vraiment ndenge asalaka bepuise na ye mpona suka bozwa résultat na bino ya malamu eza lokola mone kosala mbisa mai sokononga makaya ezala boye tango bakaya bakotumba oyo bayeba nini obelisa kasi tomobeza loka baboli kaka baboli yango oyo makaya mpe ezala na mwa solimere ndenge bayoka dada réponse po bato bakoli yango mingimingi ndeti na nini ndeti oyo bakolongolela nakwana mais kolongo te ça dépend kolongo te bafufu makambo yango na elo nyonso osi mpe balia na bango yango na elo nyonso kolongo na fufu nayebi te na loso po meme kala to tokola fumbwa bato balia olia yango na baloso te na lelo bato bakoma bango lia bakolia moto koma nango eyedepana nango na ye moko na consentiment na ye moko sentiment na ye ndenge etina ye bon lelo nalia boye aleko de l'international azaka kolakisa ndenge nini ya bepice oyo tokoki koutilize tomoni eza na ai lelo auberge pardon solo nde ezodomine lelo solo mpe nde eza boye etala makambo ebele lelo tomoni solo tomoni tomate ya boite eza te nazala fa na tomate ya boite soki omoni fumbwa na madesu mpe na ramba wana tomate pasi na ramba na wana tomate ya boite te parce que je suis pas fan de ça malgré international sikoyo na kocombine cuisine na makambo ya théâtre osuka nango ndeni non eza mosala lorsqu'on aime une chose il faut se battre pour ça tozobunda kaka solo na wana ezaka nakata nata kodivise te otiaka bongo moto parce que natalaki yango j'ai trouvé qu'eza bon nazolamba yango kaka boye nayambi na kiti te tereza bien avec la chose na kiti te lelo toaka cuisine debout sori namoni mpe courant eza faible donc il faut na récupérer makala de façon que ogagner temps wana maladi na biso bakonga courant na biso ezaka boye mama komitungisama te dans la chose bon on change plat mais ça va rendre tout en haut na pour natia makala de façon que pour la monnaie réchaud oh avec les autres salles là wana ya ote le lave bana ba ko ba kongo le lave mulenda ve soki ni na
Donc, posa épices nanga, hein? Ma tout kaka, muscade nanga, aïe na sucre. Mais on a tout appris. Attendant ma carne nanga, j'ai commis presque une soupe au calimama pour la salle sauce. Donc, je na muscade nanga été pour donner la calimbi. Siska kokali na makayab na ngai nde nazosala yango boye sali sauce sali sauce eloko matata te o épice na ngai nde pe kosa kasi nde eza na donc Pinungwa Kota di Suku Salah manjat manjat Ini dah tujuh masih ya ada yang nak tujuh masih tujuh Bismillah Hey, Zambi. Hey. Agora que boite. Deixa a câmera sumar inoco. Déjà la moto il faut tout ça la sauce na biso mais attendant la si so kata piste sinon tout ça les épices na biso ni épices na biso ni poivron j'ai piment là
nango na mai ebele te makaya mai ezwesu mai ebele wana kaka nde eza mwa mosuku solo wana ebela na otya mongwa soki na miki eke naoki supu na biso eza na nini te eza na mongwa te wana nde natie mongwa me eza na mongwa mai natya mongwa ezala te po makaya eleka mpe na buzoba nango nanga buzoba en attendant asala pose na ngai asala pose ani pose na ngai teminga azotambola kitoko pose onde eza moto osala mokai ya kokata kokakaka te kakaka te na raisonner pauvre paix soit posé na ngai nasala pose na ngai en attendant kuna kayeb na ngai etukaka tosala pose folonga mpo euta na nzete ya mbila euta na nzete ya ekoti sikoyo fo kosokola yango bien bato mosusu bapasola yango kopasola ye boye mpo bepisa ekuta me eya nango mosuni te so ya kilo so ya ndeni wana osala ye ka bongo akaningama na beepisi na ye bela nzela moko na ba episi na ye pose fata swakate swakanaite kianto wa liboso mona kaka mai eza pembe pardon wa liboso sokoli po azala na zeli eza nyamo eloko eutaka na se ya na banzete kuna donc eza na zeli osokoli ye po hey, non, c'est pas facile. Pour séparer, à se couler. Dans un peu pour le coup, pas soleil. Mais quand on passe sur la été, à rouber la rare n'est azobi na rat matcha chene yo nde ya robeli pisi biso donc tozana ai na biso na ndembi déjà na kabina biso ezotoka waaw kabina biso ezotoka attendons tocha déjà mafuta ya moto kani na ngai etukaka ezoka moto toka malembe biso umonde mafuta kidogo moto chipos vai ana bipisi nango oyo bando balilaka boye nde bando kotaka
bela on a fait beli l'eau on a beli donc c'est un cas moto qui ça va aller là pas pousser là je crois bien mon les fils ana cheka matungulu ache primavera ache ndembi ache na hai de blue ache et bien kanya kama muke kwa mafuta na ngo ezala nango satete kironi kata ngo otika nango bongo on dérange pas kota nango ka épice ezaki esabu tya mosuku mwango non, déjà vous saurez si équipation on est en mode mutation équipage on passe et si la penzo mon nyonso a sili kilo o ebelo ozomono ukanika chikiamo ta net on va passer petit canal quand même na biso kandela lobai na debi que na boya kinanga ochango ndela mekele yango ko on est déjà makaya na biso c'est bon na kokitaya j'en sais pardon ça makaya na biso comment dit tout ça là qui a ça facile tellement facile que ça déjà ici il y a maille pour se servir parce que la c'est ça Diana c'est ça c'est la même qui doit compliquer la vie c'est bien la ambiance la musique pour la mise à plan il y a solo la biche ça bien on y va omona nde tobandai na makayam na biso na zwai makayam na nga na teka ndana mai depuis na tongo na sokoli yango na tie susu deuxième mai na sokoli na paloli ba salite na ngai na juma makayam na nga na kali ya mo ki na baboli nka na moto pona na beje za lokwa mbisa mai nde bono na juma makayam na ngai na tie na njumu na ngai ya propre na jus mafuta na nga na tie jus moto na kangi matungu na kangi ba ai na jus na tie ndembi na pima na ngai et on résultat. Donc bon appétit, restez toujours branchés dans l'Agenda International. On a qui n'engagez tout tchakini na biso na debi so les autres quand on a tchaki au moins mai qui est pour les pisser côte à pena na kati les abonnés ici de autant tout tchaki on a moto comment les aki au vimba vimba si ko ndenge ko donc toujours c'est la bilo na biso et bella ce qui est belle tant comme après to la sabino ndenge possible et ko posi la sala ngope ya liboke ndeza bo posa ngope liboke chango mbika posa ngope ka ya ngomo ndeza bo chango na liboke mais lelo biso to niki ezala nanu ya okalinga ish ba beli ko mo ndeza ko kuna parce que ça ka winki ndeza ko cheka mama qui est
et toka de façon que l'épice na biso écoute fine na kati donc déjà oui écoute déjà l'épice na biso on va pour aujourd'hui restez branchés sur Canal International Télévision pour mon ndenge tout ça là qui est bu na biso ya bitoyo na biso to la ki saki bino sikoyo ya ki pose na biso j'étais toujours branché à donner de la cinéma écoutez mokolo mosusu na elibu na biso ya secret ya kolamba l'émission na biso ya secret ya kolamba merci.